délégation à Liboso au Faïba qui n'a pas bino. Mais fallait boire un na nini na liste ba délégation à Liboso non le but est que au perdre non beaucoup voyager na bino mais il faut battre nous sur la liste wana ba ko ça va faire na bango c'est ça yo zo mona biso mona ozo biso banani di ya l'accès no passeport na ya mona biso ndire ba petit joueur mongo ba to bandi boulot sika ba passeport c'est bela pesa ye ko pesa passeport abatuté identité ya mutu za ya mutu pesa ye et puis après déjà la visa mbata na déjà ya visa o photo na ni o photo na o komba na visa ko te tala na misu Misanga likambozo lelisa yo mama bimela ngai tona bimela yo zonga ya kuti mama na makutu na papa papa ebisi ngai di passe de l'autre côté ngana ye wana bia ngai yo za maye ngai papa na maele yo maele yo on a été mais ta combien de fois ngai papa 3 fois oh 3 fois te 5 fois bon akosi ya go kamela o akala o bi ese de tona rata duel boso ngenge na ona rata go ta sote azo kontango e go mi 5 fois ngai bonde yango zo lele e bi so ta ngana ma ku to lo na po to na ke ko ma glace mama ngana ko ma glace expliquez-moi non bien na yo ki bien te on a pas de langue comme ma glace et là on a mon anglais te pas vendre ba on yoso siko no ma polo abimé bien na pied 500 lo ba ma camion na pesi no ma po 500 fois et puis si na ti ba vendre ba lo ba ngana mutema yo to ke poto na ke selo te na okoma na glace na zelo pa mama ba donc na yé ma kulutu no mo seka ase lié na banguna na ngai bonga kuna bakino tuto na mutu mokili oyo bako tuta yo kuna sa boko kisambongo boke ne mala boko visa na mwezi makamisi komisina benga momi na yo wana soki nani yango wana akamu to sali pampan allo na faux papier ba tuso voisin ba kombo na bino so pote na ngai moko yo nde faut ça la par tous les moyens bon moi c'est un bon et puis bokende c'est quoi ça kaka yem to pesa au retard excusez-moi les rondes au solia qui déjà frite à poto petit na ngai oza déjà sur la poto de mozawa ba to bele ba c'est la minute pendant comme déjà ozo le salaire ozo le batro garçon ça bongo te ya malaru wana pe mfuso oya tura soka wana bebi que usala kifo nitenga na barabara ya tala na lobby makambo nyoso yozo monelo kwa sikeza te prophète Barthélemy abisaki nga makambo nyoso na batu ya ndaku na yo moko bakobalukela yo mama mu yango yanga na somo tibo ya bengi yambana ye moseka okende koloba pona mwana ngana poto ye moseka na mwana poto ye moseka na mwana mwasi ya pembe kitoko allô Kadi oui c'est turbo nabi Kadi mais tu auras makambo bongo te makamninga na rotuna makamninga na rotuna yo mais tant oyo pesa ne pesa une au Kambo na bona voyage wana vraiment yaya tant au sel on yango vraiment kasi c'est bango te balobini zela passer au mama zo mama oui et ça makambo passer nga mama na binoté hein et ça oui allô maman allô bonjour maman allô papa mais maman tant au sali oyo mais minute oyo nga vraiment moi na voyager ça souci bino bo faucher ngai papa pardon papa pardon bolongo yakoma mwana nga na liste te papa nazoluka mbongo ndenge bamoninga mama na bino papa pardon mwana nga kokende na groupe wana nazola kondima ya nzambe oyo ya mosakoli Barthélemy na sambelaka papa pardon afukami pardon eza makambo afukama te makambo afukama kutu te eza makambo opesa mbongo dans 2 jours nzambe nazoya kopesa mbongo mais oui non te bosa na nyiko ko sambongo pesa mbongo nga voyage Kadi soki to pesa mbongo te akati mbongo wana soki pesa mite dans 2 jours bazoke ya tokei wana nyoso za bitumba kolanda makambo mama
bima nakomi déjà kobima. Papa kasi na ye mpona makambo ya voyage ya ndeko na yo bato wana bauti obenganga sikoyo balobi premier groupe esekendeki deuxième groupe wana etikali kaka kadi ye moko soki tokokisi Comme ça, Karine a une enveloppe. atuka papa nzamba pambola yo penza nzamba pambola yo penza Karine? akanisa bino Karine, apambola yo papa na misala nyonso ozosala omona loboko ya profete ya nzambe ya profete Bon, na Félix. occupe-toi du maman. Bon, maman, là, c'est... Merci papa. En tout cas, nzamba zana yo. Nzamba pambola yo penza. Bimisaka enveloppe wana bazoloba yaya mpo bato wana bauti obenga kaka sikoyo donc premier groupe esekendeki mama bato wana baza deux fois te premier groupe bakendeki babengi basi bakomi bamoni poto sikoyo groupe bakadi ezozanga kaka leki na soki mbongo wana pesika na pokwa dans 2 jours ndeko na bazozwa histoire ya famille ezochange tobongi tokomi mpe na biso professionnel mama pemaka na opesa poto eza mwana mwasi mwana mobali te kadi na ngai yo ako ye moko de na Kishasa mundele bongo akoma na poto mama ngai sara nayebi obota naboti bana na nga pasi kitoko okakola ye na nini mama mwana nga kebele na nga mundele tapena mema bakongwa mindele yaya en tout cas merci nzamba pambola bino mwana ngai akokisela bino oyo kobanga te poto atie na mutu babanda koyemba ye na bamusicien nyonso banzembo nyonso ekobima bayemba wana mpe esalaka yebisa ye mama avant kende aya kolekela ngai napesa adresse akatikamba ozokanga akite pane pa mutu mosusu te mpo nayebi epa na ye azala bien encadré bateinture wana tie na mutu ekosa ye te mama benda mwana no matoi nazozongia kari mwana ngai mais oyo eza enveloppe na ngai te yo te ya nani mosusu yaya tala nani kuna oyo etikali kuna mpo yange ezaki 5000 oyo eza 2000 enveloppe 5000 ya mama na mwa dele oyo opesi biso wana tokaniseli mbongo ekoki te mama olingi tosala nini kari yokanisi bisika mosusu olingi kozwa $2000 bisika mosusu ngai naye bisika mosusu kari nga mutu naboti yo na melisi yo mabele kadi wana ozoyoka leki na yo oyo abimi na libumu na ngai mwana mama na yo nayepa mosusu te mama soki bino bosali te nani mosusu akosala moki ozabla akangisaki yango apesi yo te mama mwana ngai estce oyebi importance ya kozala na motu na poto ndeko na yo mwana mama na yo professionnel na bino bango baona oyo ya bango ebongo yo mama ya bango ya biso omoni bokabona biso ebosko okanisa nini bokabona te ndenge okanisaka tata okutu aboti yo ndoko koexplike nga tata na otonga nde na koexplike mpo makambo so nga nde nazipaka bonso ebokabone ye ate vraimen nayaka kolukaka bino bana miketi na mobile na yo si eza soni tata na bino azangi $5000 ya ofaire voyage kadi mama motema lisioka mpo hermen akepoto so lelo hermen abondisi yo kobongi $2000 na yo amoni eloko na osala
Boni. Bon, on a dit son nom. Papa, enveloppe otikele ngai Karine apesi ngaka $2000. Mais maman, en tout cas, on a préparé qui y a encore donc tout ce que moi j'ai fait. Hein? Donc on nous sommes vraiment dans une amende dans la banque, amende dans une amende pour la 5 6 la pression. Mais papa wana bobomi na parce que ton na tongo na ifini ke batu wana ba bengi. Mais il faut voir ndenge bazo bengela. Groupe ya bakadi baninga nyoso basa bapesi mbongo. Ezozanga ka kadi. Voyage ezali lobby. Donc ceux qui mbongo wana pesa mite kadi atikali papa na ngai c'est meki. Voyage comme ça tout bando luka ba moyen balé manembe. Papa. Occasion boye peut-être ozongo sou hein. Francophonie wana ezo ya balobi makambo moyen te. Mindele ba olinga so batu ba kopesa tu visa ba bimate po batu mokili mobimbe zo tala on a information wana te. Papa pardon zabde nanga oza mwana nanga mobali ndenge na boti Karine ndenge na boti yo pardon kota bokabwanite. Maman, c'est ce que j'avais tout cas souka na ma kasi na nyos énergie nyos nga na bimisi wana. Je n'ai plus rien, absolument rien dans le comme souti. Hein? On a ébi le on a ça la sûreté maman. Papa, ko reporter ndenge ozoloba wana c'est impossible. Bon, zoaka ya lukwa ngai mama na onde na zabuye. Lelo so bayeli osango ke na kufi. Maman okufa pona nini? Okufa pona nini? Okundanga te. Non, wana za mama mususu mama. O dozo sur le pesa nka. Zabli. E bon modèle yo yebi nenga nazo yenga na banzela kishasa te. Ndenge nazo yenga boye na makanisi na mutu bakoko tutanga pe ka boye na kufi. Okobimisaka mbongo kokundanga i papa. Zongo ka ndenge wana. Nasa mama na yo Zabli. Si il faut defa mwana ya kende. Na yebi esika pe na yebi telo na osala siko. Bon, papa, naza na terrain moko tata na bino asombela ngai eza double parcelle. Ba parcelle ozo yo kango na sango memo nango. Eza mapango minene. Sombela nga terrain moko kota badara kuna. Mai ekota kuna courant ekota kuna. Eza ba terrain valeur. Ba voisin pembeni batongi ba immeuble. Natiaki terrain wana vente pour na mambo voyage mono. Mais vu urgence ya likambuna le temps ba commissionnaire ba lukelanga client na moni zo umela 2000 o tikela ki Karine naza nango soki ko lukelanga ata na kesa musana na bino o defisanga ba defisanga $3000 wana comme ça soki ba commissionnaire ba teki lopango na futi ata soki ya intérêt na minute aussi faut na pesa ta musapi nanga muke bakata po kadia kende poto naza na chouette na boti banaka basi yo de mwana nga mobali na betela ratolo ke na bota eza yo soki otikinga papa nani mususu tana nga mama na yonde na komotambola désordre vraiment mwana wana fakende poto kadi sunganga papa ata ya intérêt na kofuta soki na tenaki maman nabino ça dit avanda oui. Parce que là, je vais vous parler. Namoni, trop, c'est trop. Mais Pacha azali wapi. Pacha! Pacha! Oui! Benga kadiboya! Ngai, soki nazo revandi Sabino, Pierrette. Tous vous êtes mes enfants. Na divisaka binote. Ngai na kabolagate. Bien que vous êtes issus de deux mamans différentes, mais pour moi, bino surtout bozali banana ngai. Même Yandi Wan. Je ne le considère plus comme mon beau-frère. Je l'ai eu à Zakimana Mukenga, mon abokolié, Nenga Komiboy. Na Bengsi Bino, Ngam na Bengi Bino. Restez là. C'est moi qui vous parle. À l'allure où vont les choses, j'ai la nette impression que venez, il y a division, et ben au côté de la famille. Et que le jour où moi je ne serai plus là, vous serez désunis totalement. Chacun regardera de son côté. Bassous vers le nord, Bassous vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Et finalement, qui saura que vous êtes les enfants d'un même père? Si vos points de vue sont, je sais pas, divergents et cocanité. Tais-toi. Kadi, na bengi yo mokote, na bengi bino.
makambo oyo ozoloba wana ezolakisaka ozoloba na nga mais ezala no clair ke kadi boye na boye ata bino moko ozoloba ni wana moninga Dis son morveux. biloko ozoloba ni elakisa ngai ngai deya kutu mama si ayebisi nga ozosepela na nga te papa Kadi. Pona nini boye mama? siko juste eza nini yango Mais bandi wapi ya komake papa? na manke na ntango ngo gravisa makambo Kadi de Kadi, regarde-moi. Tant aux nani. au moins sikoke papa ndaoluka liduso ngo provoquer ndenge na Non, Kadi, mais je te pose une question. Ah bon, on a bien la comment makelele bobi ngaza la ta distraction ba mvutima te na ko ke na ngai na la temps wana te ba comme le wolo ba papa. Donc Kadi, moi je te parle, toi tu continues à parler aussi. Finalement, qui donne des ordres dans cette maison? Tout le monde doit provoquer des autres, doit comprendre te. Puis so bengi singa. Le bali kama bengi singa so lo bate. Malédiction Kadi. Malédiction nini? En tout cas, il n'y a pas de malédiction. Il y a un pour faire ces malédictions. Ah bon? Ah bon? Tika maman, Tika. Sarah, c'est ça l'éducation que tu donnes à ta fille. Donc vous savez likita yo na mwasi na yo na bana na bino popo boma babu ngai na bana na ngai kofi bo koka ngai te yokola na toke na sina kanga ki bilamba zwa saki basaki ona kangisa kola mbeto zwa tozo kende église bitumba ngo yango mama am kende kadi lusenga ba choma buku na tongi munoko bo onyoso yo sala moyo mosakolisa ebisaki bitumba oh la zomona de gauche à droite mosakoli Barthélemy azolo babutu mo nzamba zo mikumisa bitumba yango na zomona bokolonga ngai te abolonga ngai bolonga nzamba ya pasteur Barthélemy bolongi pasteur Barthélemy le bolongi ngai basenga la Bible division mosana na osila na bango yaya mbongo ezala saki leka kuna kanga biloko na yo nasila kangaki ya ngai mokili lokuta kofi yo nde moto oloba nanga boye mokili lokuta lelo sadi akomi mwasi oyo olingaki na mawa oyo oyebisanga akosaki yo ezalaka bongo bana kosa bato oyo nalingaki ete nakate ngai naboti bana naza pembeni na ye ye aza pembeni nanga yango ndako makelanga osambwe kolo tonga zitonga na ye na pe kofi la lettre là aussi. Oncle, ben le bureau pour était, un bras cassé. Mais beau frère. Nara wait. Oncle, yo bien on beau frère, là ça beaucoup kilo na yo. Ah, bon, tika bureau pour ça bien té. Tika biloko wana eto zaba. Eba je. Soko mwenza na basuka pepe bele boy. Ende baro ebo kilo. Mais jeune. Elle l'était. Oh. Yo za mon papa bon. Na bo kilo te na jeune. Yango ozo na kadra ya bo kilo ozo ngosunga te. Oh. Osungi. Pierrette. Pierrette. Oh, son appel. Oncle, mais chaque fois que on a besoin de quelque chose. Et puis, on a un petit bureau. Problème non plus des années. Non, la pose ya boulot.
oza na posa boulot falo edanga oya na ndako posenga kalima ebo emakaka bon ebaka mususu ebatutawana bandako te ebala kati nanga baza wana bamonanga nano bamabulo fa yoka oza na diplôme nini oza na diplôme nini ozwa oyo ya classe nai na projet na mosala ino ebosa ozata mosala moko te mpona ngai eba niveau oyo eba taille oyo buluka yango ya ngai mosala wana ya olamba menzeri ebo nayoka bamenise bakota lola te bakota lola te pa bapesaka menise wana 4 cd abakela yango yesu ya bomba moko na lokolo abeti kaka pa akota lola te elukata alors maçonnerie te batakisi mpona baza éliminage bafranc-maçon omati oza maçon ti okoma frama maçon oncle naza na mosala naa na mosala toke na kesa na lokolo quelque chose kuna toke nanu kuna bon ata plata mwana bitinda tindeka kaka toke nanu na kesi te na lokolo quelque Kadi. Ya fanda na. Lamuka nanu. Mama, ni susu. Fanda na to sola muki. Mama, to so suni na ngosi to solo la kite mama. Sikanga la lo bibi ke no vole za ya tongo mama. Ya makamu so yelenga na mutu te. Zibomba na tongo lala nanu. Na ozwa pongi te. Kasi sikanga la te mama. Lamuka na to solo la yaya, yo poto wana ozokende oyebi kozoke poto atembe mama vomoza mona badérangement moya yo mongo ebimbi yanga voyage eza na ntongo eza dérangement te tozosunga na mwana déjà te omoni banzoto nyonso na bomi ya ngai mama na yo nzambe ya mosakoli barthelemy asali oyo ya minene oyo asali emonani voyage yango oyo ozokende kadi mwana na ngai kadi fanda te yaya tokokutana so boye mbula nini mpo tosolola ti obengisa ngai tolobaki yango te mama ye makanisi mosusu eye olalaka ata na avion yaya 8 heures deta ya avion 207 wana nayebisaki oyo naye nde kokanisa ya diesel nde balobi eza bien ya essence te ozoyoka mama 1 mois kaka soki ekoki tindelanga 207 na ngai pour na voyage na yo tata na okofia tata 10 francs te na lingi tokoma kuna o nazaka na yaya moko Hermène na kende koluka ye ata okuta na ye na métro tata na ye kofia tata 10 francs na voyage na ote kopesa ye mbote te kopesa ye numéro ya téléphone te yaya funa la lobi pe nda musu batusu balali 3 heures mama balali na bango problème eza te biso toza na likambo na avion kolala na 8 heures kasi makambo lobi ya essence ya diesel ya essence te ozoyoka nga et puis bilokosi wana ya marti oyo tosambelaka na ye wana ya na bango wana mbuyumbuya mbazala na Bruxelles moi ndenge atindelaki bilokosi azoteka moi nde mama wana depo na masange mati mama bilokosi wana ya basani te nakanisi nde précision ya basani bacomplet baja basani wana baja bakopo tala kadi comprendre nga mwana ngai ozokende poto ya biki na kaye te ozokende makambo bele po musu ekobunga nga sikoyo ozoderange olotika na zwa te olala na yo yo
Yo la liboso. Lala kasi. Yo la la po ekoma sukadi 216. Ya kobosa na te pardon maman. Lala. Na biloko so ti 216 no te biloko so na zo tekama. Maman na gambela tiko seka kadi na zo ebisa yo. Longo langa soni kadi tata na kofia sakane linga tinda su. Lala. Maman. Bon sommeil. Lala ne. Kadi, il y a pardon na bosa ke lomo. Maman. Kadi nyo so na olukezaka pona bolamu na. Nazuluka ka pona ba bolamu na yo mwana ngai. Tala. Lamuka ya tala mbala suka nzambe. Ya pardon. Ezaka pona bien na yo. Maman. Ya o récupérer ta avion maman. Est-ce que n'est to fandi boye bien to fanda sungula nini mwana. Na kanisi ni kambo moko très important. Wana eza pona vie na yo. Yaya. Soki okomi bana mbala mundele. Luka mobali ya mundele ya pozo mukanda mbala moko. Yaya ata oyo mona babenga ba clochard to mona bazolala na kati ba terrasse. Baza ba français. Baza na nationalité. Yaya ozuye na ndenge na yebeli yo. Osukoli ye mai. Olakisi ye ke bolingo ezalaka vie ezalaka mama. Apesa o nationalité. Si mobwakisi oluki koko moko oyo vie omoni ke komi na ngona suka. Ya poti ke loba bien. Ko bosa na teta la pasteur apesa ki nga ba kombo abatu, ba frère o bazana ba église kuna. Soki okomi ba numéro na bango pe ezali. Ko bosa na te surtout moi so ayebisi ngai nani oyo. Mama soki exaucé. Mama exaucé mukanda na Suisse. Ouais pasteur. Okobenga ye mama bango de ba donatrice. Ti omona ka pasteur azolata ninga azolata wana musakoli. Bilamba yo azodonda nango awa bango de batindela kai. Ba Brigitte anani wana. Na moni awa te ba kombo ba linda soki mpila mwanga obengi bango mama. Ko bosa na te. Papa Bosco Bolu. Na mwasi na ye mama Chantal. Ouais pasteur de benga mama exaucé na Londres. Maman exaucé na Suisse. Na Suisse, c'est pas tout cela, ben moi na bino ya. Cela na yo moko. Ba branché, wana femme d'affaires wana. Ba faire te. Oyebi Lisette soki ba benga nga baze ba mbana na ikene, moi ça ji ngolo bakaka. Babi kadi pote komate oye ya kokonda, ba ma oseka. Il faut benda beauté penza. Parce que yo zo déranger nga ya solo ce que ya okolala na avion maman, hein? Jean-Jacques Lembe wana ozoyo kaso mobile mama mapasa. Ba kombo na bango yaya na seleli okaye oyo na ba numéro na bango yaya lata ngo na nkata ko bosa na te soko komika ko bengi bango funa benda bote lo bino matana avion obite ba mamba avion wana eza mambo afiko il faut bote bima la mwana ngai la yaya yo la tika ngai yo la lo changa mtuti la yaya na bosa na ki la lo zo sala 2 jours bando bengo te kusanga lala kadi pardon na bosa na kelongo yaya tout somba lupango omoni pati mondele wana zaka na Liège mwana wana yaka zo beta batour na quartier wana mama tala nenga tele miseli mama na enda ça va wana isa tala téléphone kasi so na mama lala te lala tola olala no zo wa tola ya ovanda lala ya kobosa na te kadi kai wana tena nkata na pongesi nga mama la Maman ça la kimia te mais est-ce que quand tu pinza ba tu Enrique wadi awa maman ça quand Masa no kit. Soulier. Baba tu vas voir ton. Maman je mo comme ça, c'est ton. Ade sokola. Qu'est-ce que
Mamie! Maman! Bonjour, papa. Bonjour. Vous allez le prêter? Maman! Ils vieux, ils ont qu'à tirer ce devant deuxième. Papa, c'est là. Papa, comment vous avez dit mais qu'est-ce qu'il y a là? Vous les avez attendus? Faut qu'on ait aéroport 2 heures avant. Faut qu'on ait aéroport 2 heures avant. Papa, c'est là qu'on a soukou la mba. Mais là, on se connaît pas. Papa, faut que tu appelles le numéro là. Numéro là, il n'y a pas de problème. Oh, moi, dès que je suis salam boy, papa, je m'en quoi? Oh non. Maman. Tout ça. Vous savez les gars, vous êtes à l'heure, Papa, madame. Vous êtes pressé. J'emballe la contrôle. Tout ça, pas tout ça. Il y a un bus courant qui est là-bas. C'est ça. Maman. Nani, c'est Kadi. C'est Kadi. Fukama. Maman. Fukama. Maman. Papa, vous savez la vous savez. Maman. Papa, bon, faut-il me voir pour la matin, faut-il pour la commenter. Kaka, ils ont fou la terre, vous êtes là, bino. Les avions. C'est là Papa pasteur. Ah, papa pasteur. Je dis naïf. Mon petit, t'es là, maman. Fukama. Fukama. La Bible déclare ici, on dit, je bénirai ton départ et ton arrivée. Amen. Nzambe. Kondo dia baba. Papa, ça va kondo wana mukuse. Bato mazo c'est absolument banda. C'est pourquoi on a bon bala na baninga l'hôtel. Zam. Oh là là. Tala mwana na yo. Zala mukuse papa. Asala étoile préférence. Amen. Quand tu vas voyager. Zam. Nazoyeba ke kokende ya mwana oyo ezali kokokisa la parole à travers ton serviteur au nom de Jésus. Est-ce que ce barrière ezalaki naye koprise yango naye koprise yango naye kokwayisa est-ce que ce mikande ezangaki bato ya deuxième o bayaka mpona kobebisa pour katisa la différence. Parce que tu confirmes la parole de ton serviteur Barthélemy. Oh Dieu, au Père de grandes choses, que ça soit un soulagement pour la liberté, mon bimba. Seigneur, moi nawana, et ça casse à ma belle en France, nous sommes en Belgique, nous sommes en Allemagne, nous sommes en Australie, Suède, puisque nous sommes en Satorus, nous sommes en Côte-Saïd, nous sommes en Batogué, nous sommes en Batogué. Oh, Kadi. Oh, Satan, c'est un problème. Satan, c'est un problème. Nous sommes menacés. Nous sommes moi noyo. Nous sommes moi noyo. Moi nous sommes. Oh Seigneur. Oh, nous sommes la victoire. Nous sommes pas Obama. Nous sommes pas Obama. Nous sommes pas Obama. Seigneur, c'est quand papa oyo. Nabi ke mute meza kimia. Mais na kokenda moi noyo. Mais le diable, tu as échoué. Seigneur, il fallait pas que prière intense. Bon voyage. Allô? Oh, merci mon frère, en tout cas merci beaucoup. Hein. J'ai eu cet argent. Nazwa Kiango. On a eu $3000 à Pessingai. Et puis, intérêt à exiger, ils allaient à 50%. Donc, on a remboursé 4500. Bon, comprenez, hein? Ils ont belle-mère qui a 5 000. Je sais qu'au moment opportun, on a remboursé un bon. Ah. Bon, ça va tomber, mon frère. Ok, merci, mon frère.
50% d'intérêt, 4500 $ à rembourser, ma belle-mère. Et j'espère que c'était de ma mère qu'il s'agissait. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais des choses derrière mon dos? Nasalanine. Oh, Salanine. Hein? Bon, moi, non, tu peux pas ça. Oh, non, ok, j'espère que c'est maman nanga. Parce que je ne te connais pas avec d'autres belles-mères. Zab, comment tu peux prendre ta vie à la légère comme ça? Tu gagnes combien pour aller t'endetter d'une si énorme montant? Oui, on peut si maman enveloppe il y a 2000 $. Mais que c'est ça qui est? Et celui que maman a l'anda il a tina bureau. Nini? Ah nini, ozokamwa. Ozokamwa que maman comme na bureau. Nana pesi maman adresse nanga. Yom to pesi adresse à bureau. Mais oui, a comme nini. Ozomo na bureau rango. Ozo akilengai. Et pourtant yo au pesi maman adresse à la ningai. Et puis accueilli à serenga à tel point que j'étais obligé na pesi mbo. Et j'étais dans l'obligation. Il y a contacté Batou Luka Badou juste à ce qu'il ne soit prêté mbongo. En tout cas, vous ça là est fort hein, parce que vous avez un terrain, vous avez un terrain, vous avez un mbongo dans une sambongo. La rose va changer dans tout dans l'aité. Maman le dit vous avez un terrain. Et vous devez vous arranger pour que ça ait un mbongo dans une sambongo. Parce que vous avez un terrain, vous avez un terrain, on a pour que ça ait un mbongo. Maman. Dans les types, on a mon numéro de téléphone. Madame, Bonnie. Ah, moi, ok. Fandade. Ngana yali ndoki. Ngana bomi sala. Ngana pinga sala. Sala bimisi ngai na komi moto. Moto mabe pona ye. Ngana komi ndoki na sala. Sala tamisinga sako. Isasa mobimba na lekawa onde kona lobi wa lima be osali copy osali kopaye na mwasi na copy na liboso ikamoni ngene sala copy yo yebi ngana kwa ko susu semekite pona sala yo yebi boli na sali pona sala yo sala pinge ngai ngaboto na to sala te bana ni bakende Monseka na sipike ye na lobi kofi atindi mwana na poto te sala yango ngana komi ndoki Monseka Yokanga ye kitisa motema na yo. Sadi eh? Salo mama. Sadi. Sala la dinga ite. O bala dinga bali. Sala ipuku na sima na ngai mwana moke. Sadi. Nini ka? Moke Sadi. Sadi yo yebi na sala nini soki na pote ki salawa te na yebi te ndoki ozobenga nga na ngaki na bima ndoki ya solo vanda na makuluto kokisa motema yebisa ye problème nini na lobi yakadi kokene emeli na poto ndiki bolobaka na nga emenake mpo na examen na ye te baputeli ye kuna na kelasi na lobi na sala lobi te lokola nga na lobi tete etika soki mobali azwi mbongo mpe akotindo na yo asala bongo te yaya jali ndoki yaya alingi ngai te palatu nakalaki na zofanda bakomobenga ngai ndoki mama reputation na moto basombaka te yo yebi mama kulutu oyebi nazo comprendre lisusu mama leki na ndako te mama leki aza leki na ngai nazwaka ye te lokola obe ndenge ni balobaka mosusu bakoloba bambanda eloko nini esalaka nga bongo ye aboti na mobali na nga mpe naboti na ye ngai nasalaka bongo mpo na nini bana na biso bazala na bolingo bazala moko yango monaka nasalaka likambo wana me lobi awa makambo moko elekani awa makulutu okondima yango te ke mama leki moto akosala bilo yango yo zwa kaka mwana oyo ya biso kadi papa azolinga asala ye lokola remarke na biloko oyo ye azosala mpo alakisa ye ke Hermène aza yaya na ye ozwi Karine ozwi Pierrette Kiyungulu baza makila moko mpe ute pa kofi me mwana wana makambo asalaki lobi mama kulutu amanke tata na ye na miso ya baleki na ye nyonso baleko na ye nyonso moto azali à la base ya mankema wana mama na bango ngai na Sara Monseka yo ozali mwasi na ngai tika nano sadi ata yo moko okobete ye te okangisa ndi pene na miso na tata no nyati ye sala koloba no eloko te papa aboti ya manke bongo ngai kutu na boti ete asalanga bongo po bino bolingi nakomisa na ndenge wana parce que division so ekoti déjà Monseka est-ce que yo ko comprendre ngai na Sara
moi si nangai toujours ça la discussion biso mimbale abenga kadi yaka omoni ndoki ya vie na yo papa na yo de 1 et de 2 Monseka ça fait des jours Sarah a onandako akobima tongo akozonga na pokwa Sarah lambakate Sarah s'occupe de mon côté rien absolument rien même kokomba kokolopa na ndako boye et pas inaye na ebité donc soka yé akekola la kokota te Monseka ngana ko bombelo eloko moko te non seulement Sarah akaboli mbeto na ngai siko Sarah aza ko kabola ngai na kadi et nakobakisa depuis Sarah bimaki lobi na kadi ti tangoyo na mayete hein et ngai ndoki ndenge aza ko panzo sango yo ndoki ngai na boti kadi na bokoli kadi na kadi ndoki ngai lelo na komi ndoki ngai na komi ndoki ya vie ya kadi yango Sarah ko bilibomai soki na kutaki salawa naibi moto akokabola ngai te semeki yo te ye te bongo ngaka kene kopunda nga to na ziti sisi basambisa nga na ye Bundaronga bitumba bitumba yo bundaronga bitumba kundoria baba c'est la manifestation tato la elonga Sala yo to sala nani dokina yo onan kundoria baba yo baba Sala okuma makambo na yo sila dokina yo oni dokina oh non, vous serez les démons. Vous imposez les démons. Baba bana mamano yo ti baba bana mamano yo kina complete yo bima 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 kuna bima parce que yo to silikanga saya yo to silikanga oli la mete yo bima kuna osombe okofili kama yaka dala tata yaka na bibisa tika ya osombe na ndako na ngai yo pole yo Monseka, ça fait des jours Sarah a onandako akobima tongo akozonga na pokwa Sarah lambakate Sarah s'occupe de mon côté rien absolument rien même kokomba kokolopa na ndako boye et pas inaye na ebité donc soka yé akekola la kokota te Monseka ngana ko bombelo eloko moko te non seulement Sarah akaboli mbeto na ngai siko Sarah aza ko kabola ngai na kadi et nakobakisa depuis Sarah bimaki lobi na kadi ti tangoyo na mayete hein et ngai ndoki ndenge aza ko panzo sango yo ndoki ngai na boti kadi na bokoli kadi na kadi ndoki ngai lelo na komi ndoki ngai na komi ndoki ya vie ya kadi yango Sarah ko bilibomai soki na kutaki salawa naibi moto akokabola ngai te semeki yo te ye te bongo ngaka kene kopunda nga to na ziti sisi basambisa nga na ye Bundaronga
bitumba bitumba yo bonelanga bitumba kundolia baba esika mwana na yo Seigneur je veux la manifestation de ta tatola elonga sala Vous imposez Papa bana mamano Papa bana mamano Kina complete yo Bima 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 kuna bima parce que yo totilikanga saya yo totilikanga olikila bete yo Bima kuna osombe okofika yaka dala teta yaka na bimisa tika ya osombe na ndako na ngai yo bona yo Tomola liboko. Boni buzoba. Eza buzoba. Omo to traiter bango. Ah? Omo ça va bala amateur ba faire ni. Ah? Ah na royokote, na royokote. Kama kibe mungongo. Yoko na timi banda. Wani camouflage. Nani? Oh. Ebi ko mulimo tombo tamalinga te. Ah boni boyo zo ba. Oh, dis laisse ça. Ah boni boyo ko. Comment oya msendi moko oya robia ngata biste. Bon, excusez-moi peut-être vous avez éduqué na mama biste oyebi tendenge za na moto ko piate. Oya mbala moko oyebi okutikala bakanda na ngamba moko oyebi bakatu kanda. Ko kanda no lebelingani. Remo ba msatu na mamba ba bisi. Yo so bakanda no plan bakanda ngo ebi kenga mikolo na bakema na bambongo. Plus boke otambusa ngana okuna fianga tikinga no isolé après pour cette explication que ombongo ezate. Nana mutu no za ko pente o sa mamba ba bisi bisi. So mutu na pente so longo so yo saunga. So mutu na pente na marque na yo piake ba visite siko ya lenga nani boni boyeko ah donc yo bina ti lelo na comprendre agence ngam na fulango ah iye nenga za wana to sa na agence ake poto ba mona ite akoma ta na ambassade akoma ta ambassade ah c'est une zani da eza donc à faire best car donc tango ya so mona umbo oyo usuta sorry la télé allô ouais non c'est bon va faire un que na bien oh del piro mo konza pirens no ya ate bon da koza ka sentiment na créature mo do grave a tout ça la colère ya go do doser colère tout ndi matego oza boté o sola la hydrokilo pa ko la le do noir ouais problème dossier que na dossier petit frère zo que na bien donc petit a côté sans problème so comme tout moi futika yo lengela ba collection nga pires ba nini talaka mo pa ko felo bidan ni pires do ebi ya gra bye la pe la créature ça va tout ça est bon moté ya no bakanda wa kitoko Tapi vanda wana. Il y a un problème? Vanda des places de non, on va le payer, on va le c'est quoi on a besoin de téléphone de poil? On a une salle G. Une salle G? Oui, on a une salle G. Vanda kuna. Vanda kuna. Non, vanda kuna te. So vanda kuna te sawa. Yeah, umoni doti webeke bino belado bo bepsa bo bunga rumba. Nandeni. No bo bunga rumba. Nandeni. Wewe za mrima. Wewe
oza wambrouiller oya osambrouiller ade prince oza kosambrouiller nalela yo nini yango eloko nini olambi ya malonga nalela yo yo bino kolamba nini nga nalela yo oni boyeko ozotambola oyebi eke toza na posa mbongo botikala bamburi nga papa mana bolingo mpe malonga moto eza naosentir na nga ope te elo te sans ocomprendre yango tya na likondo tya likondo na likondo wapi boni bajeu d'enfant boyiko nauti na territoire na duma parti ala ronga nazwi déchap 2000 balles bapesi nga mpo na dossier ya petit oyo oyo bavoyage la fois bate niongo batikala nango na récupéré yango comme nazwi déchaba sikoyo nasali calcul la fois passé dossier bapeti oyo mosusu sela nano etala yo kutu koénerve nga pamba fanda nanu nie boni boyeko nani bolakisanga nini nalera bulo oyo simba peti na loboko osimana normal peti nowapi na simbi nini osimana kuti yo soko simbaka ete na yo nga esali na kota feeling na kota feeling ya masolo liboko ekei boye etuki epi esimi likonda tozongi na systeme ya feeling osalaki feeling loboko eke koto loboko eke koto sikoka na récupéré nazwi deshaba nanga deshaba nde nali awa ozela sala kami naorapele olara bapeti oyo bana bamétisi wana bana nani ya mike molongo bandeko tina seko voilà mbongo kotiana commentaire te mpo mbongo na bango yo ozwaki yango ti lelo nazwa suite nango te yoyebi ke tina seko apetite heure na ngai naboyekonda na ye songa na lia yango ça n'a rien à voir na baaffaire oyo bongo donc sikoyo agence esala nango mosala pamba non agence ekosala nango mosala meilleur affaire étrangère aéroport ministère ya santé dgm masolo aner oyoki bazali nete bamenase nga yo zwa na rwana to dama yango nga na récupéré tonne na parti wana opesa peti oma deshaba na ye amela soki baboki nde banini osali nini deshaba na opesala yo ozala kami yo nga no tokosolola ozo comprendre laro elekaki ya bapeti ya bamétise adama yango ye moko oyebike bino pena kondire bokomobetanga dada nabia nana bana masolo agence tobana masolo agence mokolo moko biso yo kota kasho yo tonga na nyoko na to bafiki na bakacho nana bimisa nazongela ba réflexe bala bakanga yo pona bafa kwa na yo monsieur ngai nazo avoir dossier na voie normal bakanga ba réflexe akifa kwa ningam na bimisa osanga la nakozongela réflexe na ngai akifa kwa tika ba blague wana tika ba blague wana ngai tala omoni yo olonga okila kufa ngai na kima balabala ngai na kima balabala yo kima kufa osima ngai nani ngai telo laro ko beti yo zala yo to solo ngana yo yo bino mela ngala yo mela ngala ngai tala oya na mande fo pembe pour respecter yo ki na mande fo pembe pour respecter ngai ya nazakal wata lindefu mo pembe de ndefu ne lo belo pembe mande fo pembe mande fo ne lo belo ngala libanda ngala sila na ye simba boru de brinch bimisa likondo wa de brinch bimisa likondo la fois passée de brinch bimisa likondo oyebi lisolo ya koko simbanga esani oyebi lisolo wana nini zomona ndenge na ebisaki nayebisaki no kozala kala na koluka place moko ya bien avec mes connaissances bakokasi yo oyebi Black Moon Media place osali eza agence moko sérieuse eza agence moko ya marketing, la publicité, ma clip. Donc, baza koyede bato trop. Et je pense que eza place moko ya bien. En plus de cela, ma pesio caisse Pierrette, qui est caisse ezali poumon d'entreprise. C'est le cœur de l'entreprise. Et puis, ils ont place où bato la confiance. C'est que la confiance de l'entreprise est reposée dans mon tournage. Pierrette, vous savez, ils sont ah, vous allez agence à Minangai. Vous la loi, c'est un homme sérieux.
ayebi nga mpe nazali sérieux soki ngai natindeli lola lwanza moto cela veut dire que eza moto ya sérieux na confiance alors tu sérieux na mosala beau frère na bandi na déjà omesana surtout que réalisateur na biso Alain Mbouya na Trésor Nzazi bazo encadré na non on est pas petit wana ti pas peur la petit na ngati wana za ba petit na ngaba on est ba petit na ngaba il faut pas encadrer bien il faut encadrer bien on a déçu tes beaux frères Zala vraiment la confiance bon le week-end otamboli yo moko madame te on continue à rester quoi à bino ni bola il est vrai que tu m'as en tout cas chaque week-end chaque samedi tu tombes la sur balai mais lelo exceptionnellement hier à Kenya on n'est pas la bino pour nous avons suite à problème à nani ya Kadine nga voyage qui a Kenya France bon donc Kadi a voyagé oui Kadi a voyagé mais depuis avant-hier Kadi ça Kenya déjà il y a un Karina Zakuna pour avoir la suite ce qui n'est parce que c'est sur sa coma qui normalement fait la benga biso jusqu'à là on a bien été il y a un tout qui la précision tant ça bengi kuna biso bengi biso monté c'est tout. Tu es juste en face et moi côté court seul dans l'impasse. Au bord de l'ombre. Et puis, nous faisons pas na beauté, na comprendre la terre, carré. Hein? Quand vous avez aux côtés, vous avez un beau monde engagé. Ah, ouais, ce que vous avez coupé ça, ça sous un beau tété. Tout suite au cabouana. Oh, on gagne à lobby, on les a bon. Etalio papa boti biso to tikala ko kabana te so yo na bezo ba leçon te etalio pesa ka bamboto nozo kende ko pesa e bongo ko yeba conséquence na bitumbo nga e bezo mona na butumo il kolaba na nga bitumba bino mo bana mo ba zoba bozo comprendre te lo mo te hein aide-toi l'échelle t'aidera oyebi en te Bible et lobby l'homme prudent voit le mal de loin et se cache et c'est quoi le mal? Le mal au yozo sa maman est bien. Maman na sali nini? Excusez-moi na pointeur. Cause la deuxième bureau ne lisumo. La Bible agar na Sarah parce que ba se mutu moko te. Na tangi makam na bino ki deuxième tour point bureau te tozo wela pouvoir à to place na mutu moko te. Maman oyo sali ezalaka. Hein? Mais na sali nini nzambe na ngai? Maman oyebi mabe oyo salité. On se permettre OK tina bureau ya zable maman kende ko senga e $3000 likolo ya 2000 déjà pesa kio maman. E bandi ndenge nini maman? Zable ça bokilo na yo. Comment qu'on se permettre que na bureau na yo okende ko senga yembo? Yango no ye olobi lelo na kende ko suki sai. Na suki sa na ndeko lobela parce que na sepeli na ngwata mukete maman. Na sepeli na ngwata mukete. Odio bomela libala. Hein? Yango maluba minene 2000 lokeli yo wana. Oyebi ndenga zwango. Oyebi ndenga zwango. Siko 3000 etikale pourquoi pas senga ngo papa. Il fallait kaka ye mutu abimisango lisusu apesa. Alobia kitisa na ngono zoganga ndengwa posa no ezani banguna so bana kati ya lopango bayeba kendenge Kadi a voyager mwana ngaza na liko na avion nanu akitite kanga munoko na nga na bota na zoloba boni boy oyo balinga na bali olati liputa nga lati liputa to kokani keba na yo ngam na bota yo etikali ka ko bota soko bota ya lelo kwanga pe na bota okomo finga ngai na yo bakutulika muona mutu te Linge Kadi a voyagé, on a même papa n'a évité. Tata n'a aucun document, il y a zo sala ngana zo babilo, bozo kansa kena bandi liboma. Lika bamwa na ndeko na yo moko propre. Ake pote zo mona na motema mabe. 3000 na za blazui. Obi a raison c'est la. Boni bozo pour se faire passer 4000. Zable ngon ndeko na yo. Aza mobile nanga. Zable ngon ndeko na yo. Aza mobile nanga bien kaza. Boni boy. Aza mobile nanga. 3000 c'est quoi? Bon ça va sommeler nga jeep. Nde ngaiza kwa na mimi. 3000 c'est quoi? Maman, cavalier que nous l'avons singana yo fait on za chilu apena kizengi zoba ya mwasi si kakutu ba sombela nga terrain bon yo ozani na 2 ans so bosana mobile économie na mo bima $2000 ganga ipsaki allô ya okomi Karim meki na yo Kadi loba ya okomi bien Botamoni bien. Oh, gloire à Dieu, Nzambe, ya prophète Barthélemy.
Oh, yaya. Yaya moni poto. Eh, nzela Turquie. Oh. Turquie ngoza wapi? Turquie za wapi? Ya ka poto. Yes we. Kadi eza na ka poto mama. Loba. Siko Paris mkoni. Dans une semaine. Yaya soko komi Paris ka kozo kitaboye. Comme ça maman, toi kutuna Karim te. Tozala ya na yo awa zala passé yo yaya. Andima ke ye moko ndima. Pozo ndima te. Yeyo. Zoi. Nzambe o. Inga ye. Kadi mam yebisa Loba. Olobi, bon, quand tu Paris dans une semaine. Yebisa na bossa na tel comme yebisa ki ya 207. On verra le numéro à Kuna. D'accord, Zamba Zalana, Zalan des sages. On joue maman. Pesa na yebisa bossa na bossa na tel. Yebisa yebisa ye comme yebisa ki ya 207. Allô? Allô? Oh, yo kata ngana kati. Oh, yo kata musimbi kata niti. Maman, bon ngana sindi ba touche to kata ni ceux qui réseaux so peut crédit nesi. Mais yango ezo compter ba unité. Allô? Allô? Yaya. Na bone ko lobe. Tala. Kobosa na te pona likambo 207 yaya. Zala sage mama boni boy ko yaya. Yaya zala sage mama koko mundele yaya na yebi na bosani te. Na yebi na zo rappeler onde. Kobosa na te mwana nga kadi. Yaya nzambe banguna wakandi munoko. Naza kwa enregistrer numéro na Turquie yango yo. Naza kwa enregistrer yaya vona lala na kobenga oli tout. Naso ma unité. Bien kati. On va. On te tombera toi mais moi nous ça toi mais les sali. Maman, moi na maman na yo mo si na poto yo zela te. Allo bien au fond na Facebook. Bon on tia ba photo maman. O mona mwana maman na yo kadi na ngala mechol. Nzambe o. Karine wa mwana maman na yo. Yaya, tika. Aussi professionnel. Azala sale. Oya raté awa. Akuna a se rattraper à temps. Après ça papé sengo. Yo kaka batata na yo. Wana ko bangela te mwana ngana. Nana sope papa. Bongo ke koi. Yo. Kumeka kulupati. Wana za secret. Copie. Bonjour. Very bien. Ngana ndaka yo yakabuite. Na bien te. Kasi adwa toki. Nakovanda te. Yakana no. Nakokota na ndako te moseka. Copie nini yango boye? Likambo na yeli awa boy. Yo ozalaki moke Sara aye koloba no ko peso ba rapport oyimba ngwepai na ngai naza konyokola Sara nazo sala séparation nazo nyakoboma Sara. Mais maintenant yo yebi oyo Sara sali. Nini misusu? Mais Sara bominga yi. Koboma yo kabulu. Est-ce que yo okoyi ko imaginer Kadi mwana nga na boti mwana nga na boko mwana na yo bonga sani atutemi Sara aseteye Sara Kadi azali wapi? Le pas soki ba pasa du mokumba ngoto kende kaka te papa po ona Kadi le ki moto likoli na yeba ki Kadi sikoyo na comprendre donc nalo yo kanga nano ya yo na ndeko na yo Sara loka na pesa yo salo pele ali na zwa pe mwana na Sara Kadi na pesa mobali mosusu boni yo lingo saka nanga boyo boni boye ki diplomate na yo tina lopango na ngai te surtout oza koluka ko embrouiller ngai. Est-ce que yo yebi ke Kadi azali soki wapi soki na poto Sara mutatindi ye non poto wapi ona be na awa to poto na poto penza poto wapi oza ko kamwa mais lokwa tozo ngai na to solo la boye Kadi azali na poto Sara atindi ye na ndenge na yebite soki akei na ndenge ni na yebite pendant que ngai papa ya Kadi na osala ba démarche
et pas yande konangai Eric Lele pour que azoyer comme azoyer katanano obi kofi odi mabe sala nyokwa miawa ngana sala to telemisi mito pona likambo na poto awa nzoka yo tena ndeko Eric Lele seke yo tinda mwana no mobali na poto olinga kwa no kalite yokwa sala tindi kalite na poto tika sala jema ile mwana na mama na ngai na pinga ye pamba pe confirmer ndenge na lobaki ezaki complicité ya yo na ndeko na Sara pona bokamata merci oyo bosali kinisa mosapina yo kinisa nalobi oyo bosali mwana na ngai atende na poto akolia bifiteke azolia nyonso kuna soni nde na yo azali kokufa nzala loka na ngai bongo epai na ngai azali kokufa nzala elemene akufaki nzala te boni otindi ye na poto bekadi nde tsoba na yo merci mais toi et ta sœur vous verrez de quelle couleur, de quel bois moi je me chauffe. Ta sœur na maman no yoki, ta sœur no zo ba na bino na ni kopi. Ojoka, sasa na kaite. Ojoka. Bande ko nchabe na ngai. Sana tena ndoki sana mwana jokende poto. Ngai ya nena kisasawa na ebiro kote. Imon chambi. Sala motema nini oyo? Mama yake na motema yote tata pe na motema yote ajua motema na nani na sobe suri ajua tote pe na linie na bakanzati ukokanga motema na yana lokwa bokota Maria insha nani pole soit règne ndakoyo. Oh, je sens des choses. Oh, gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Père. Seigneur. Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je sens des choses. Il y a des choses qui vont se passer dans cette maison. Où il y a qui soucie à papa. Et qui ça. Au nom de Jésus. Une bénédiction. Et c'est comme que dès qu'on fombe. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Papa, Fukama. Fukama, papa. Je sens des choses, alléluia. Papa, Fukama, Fukama. Papa, Fukama. C'est toi le chef de cette famille. C'est toi le chef de cette maison. Fukama, papa. Alléluia, alléluia. Zambé n'a qui pour le service. Mais quand je vois des choses, je dois déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, Fukama, tu me connais, c'est maman. S'il y a une nouvelle alliance, parce que la Bible déclare que la gloire du second temple sera plus que le premier temple. Alléluia. Amen. Maman, quand vous recevez... Papa, faut qu'on bien. Non. Quand vous recevez un prophète, en qualité de prophète, vous avez la récompense des prophètes. Dites Amen. Amen. Il faut intimider les diables. Au nom de Jésus. Parce que c'est son arme à lui. Alléluia. Diable a dit ça qu'intimidation. Amen. Nous fait le trafic d'influence. Nous sommes appelés non pas selon les hommes, mais selon la parole de Dieu. Là, comme ça, le diable est timide, j'ai dit déclarez ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dites Alléluia. Amen. Déclarez les choses. Déclarez. Au nom de Jésus. Déclarez les choses. Mais écoutez, quand même, cinéma. Papa, j'ai mon gars, il y a l'occasion pardon parce que besoin qui va passer qui monte. Te na bango nyoso bazana lokte mutazala mbongo za wa mkushe wana. Yenda za chef wa famille na bango. Comme na gote dikenzo as professionnel, ya sala baje kutu. Na mata yete za na représentante ne muka za pembe boy. Bati mondele. OK. C'est bon. OK, beaucoup signal on kata. Amen. 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 Omoni papa ndenge na ebisaki bino to kozokota. Mais maman, bon solution yango bakino yango. Hein? Ngasoka se boilinga mbongo, boilinga de mama kambo. Bongo papa. Prière nyonso mosakoli asali omoni yango pamba. Oileki mbongo. Hein? Oui, ma problème obino bozana o makasi obitumba o eteme biso na fami. Mama soki azali pasteur na oui, boité mais aza pasteur na été. Même si ya boya na ndako na. Faut avertir donc. Ah!
Maman ko bende pour la libonza ya prophète. C'est on est un problème te yemo ko yebi que c'est imprévu. Yo bongisa kaka enveloppe ya papa mo. Fala que na nyata. Maman bitumbeza makasi yo pe faut tellement ça. Déjà on a déclaré on va se nyatia maman comme de l'autre côté. Vous allez sentir la manifestation de la puissance de Dieu. Attention boloti bo lukakaye bokoma. Ils ont pas réponse parce que Dieu nous parle tantôt de manière tantôt de. Bon, Badja Moutou est avec la déclarer des choses, la déclarer par parole de sagesse, une déclaration prophétique. Zamba zo sala, soki aye mwasi bo pesenga komo. Papa na monto bo Zamba ko sala, mwana wana azobota mambulo. Soki aza mwasi, papa bo kilo na sina zui kombo. Papa, na ko bana ko leka de temps à autre s'il y a un problème, ko banga pe. C'était la blague. monsieur senga malembe te monsieur na senga na agressivité be na pour sentir ba beauté maman et tala yo ba beauté zela nam te na to attend sur la tête yo ba beauté ya ba leader hein on na agence na biso ngam na leader yo ke no la na de brinch moko boye mutalekela le ça va na yo il faut que tu beauté na yo en valeur on a vraiment mis pour le vrai Joe vraiment bien on va bino yo ba vrai Joe ozo luka ba musika wapi ba yeyo ta chama best ka pour ça ma bogara avant tout et na bonne année ah pardon tout bon quand tu fais des achats vous savez moi l'achat va nous une facture ah quoi oh bien mais non mais comment ah mais comment ça mais non ah aïe. Ah! Mais c'est quoi le banane? Mais non! Allô? Allô? Tu t'imagines?
Attends, yo moko. Mais c'est grave, c'est grave. C'est très grave. Mais calme-toi. Ça, calme-toi. Donc attention, on a pire. Quand nous n'avons pas encore été nous avons belboyé, mais nous aussi c'est nous mambo. On a qui m'a embrassé. On a encore un mambo. Toi libanda, oya robeta libanda, faut pas être makambo et puis libanda. Et puis deux, c'est ça. Tout maman quoi vraiment. C'est un beau qui se maté pour nous vraiment. Ça la calme, tout ça libanda. Depuis tu as zoomé la bonne. Oh, les cam, maman les cam, mais quoi qu'on dit les cam. C'est un problème grave, Zambé, tout confit. Allô, des bridges. Mais où me la bonne ni quoi ya? Oh, mais quoi ensemble tout le solution va faire. Tu vois yo? Hein? Oh, sundolo le dossier wana di. Oh. Tikala no dossier wana ya. Hein? Oh. Ouais bigo ko ne ba ko lo ko tabiso pe vie. Est-ce que tu as encore makala bani? Parce qu'on a expliqué sur moi comment. C'est là non. Faut expliquer talio. Tu vas pas te ça là. Boni busoba boyko. Ah ngala zolo ba lingala na ngezo kota na téléphone te. Ah yo faut expliquer. Boni boyko. Ah. Ça là rapide comme mon cher. Ah. Alors oh zala wana. OK wa banga. OK man. Ate ya. Yo vous avez s'embrouiller tantôt ça. Okomi wa. Ah bon Nico, la solution problème en gros. Mais yo ça va l'esprit dans bonne. Ah, ça va. C'est comme la solution problème en gros. Vous tu traiter problème balai. Yo, oyoki azoya mokima. Nago ki mate bo ko ti problem bale na ke. Ya kana to ko solution presse burino. Aya ona ayebise. Uzo sa samlo bo ngana ye. So ya ka to vanda. Sina moni bino déjà vanda. Sika makelele. Wo problème presse ni non. Donc vous tout ça va plat. Ba passeport avoir votre début. Ce que vous voulez faire chef. Ça va pas mawana. Na kabuni na auto na. Mais na kuti ndo bale. Problème bazua ezate no babengelo likambo yo kito zotsa na bazua Nous sommes sérieux, dossier finalement nous avons bien sûr fait un rapport mais fait un rapport tous en poisson d'Afrique au moment poisson d'Afrique na uta affaires étrangères pour deuxième loi bachone kin papa oui tika na biloko wana makambo eza ya plana bambata tout makambo eza na ya kutika na biloko yo tika na biloko yo ko monsieur tous na ngambo yaya siko faut que nous stratégie quand même atanga bango ezali oui bike oyo bine go fidèle so kale ndeni oto tuna na ndeni expliquer en autre aso comprendre oui bike nazo comprendre te donc yaya toza na ngambo il faut que to luka solution ko eloko wana ebarde te mais solution to zo ndenge nini oui vider votre carrière oui vider son carrière so ka attention SMS attention SMS non va liste tala bodo bunga bo libérer na nongai so na okima braza to na tadi so wa biscuit écoute la ngana ke na ngai bon yeah écoutez tout se calme hein baloba natanga difficulté ne va y avoir vrai l'idée comprendre
Il faut te monter stratégie. Il faut te sauver carrière na biso ya. Na yebite soki na na loba on so bakoko. Soki vie simaro na yebite qui ne risque rien à rien, hein? Mamboki ma braza pesati. Faut te sauver boulot. Boulot yango. Tout ça bon. Yo c'est très important mambo. Ça ça yo. Non, calme-toi. Non, t'as là. Bon, faut ça yo, hein? Donc yo normalement non, faut ça y. Donc au moins yo, hein? Donc t'es yo. Bon, donc, hein? J'ai connu des choses, de moments imprévus, des rythmes qu'on ose. Aux amours, de faire les relations internationales, il y a une conservation de l'environnement. Papa, mais ngai na solo lina na tantine safi China. Aibsinga ke na Belgique bazolo ka ba environnementaliste makasi. Même tantine wela na ba contact azula ngai singa zunga ba contact avec non ba environnementaliste na Londres. Bazolo ka ba makasi pona ba lité ba réchauffement climatique tout ça. Non la temps c'est pardon. Pacha, mais finalement, ça devient un virus dans la maison. Le col Hermé accueilli, Yopé, Kadi accueilli, Yopé accueilli. Comment? Alors, Kadi, réseau de la zone où on a fait sur réseau, on est bien. Mais vous nous changer. Oyebi ke tina yambi na yeba itekeza yo. Malili mwana na ngai okomesa na mama poto nde malili wana. Yo nalobi yoka nanu mama soka zoloba. Yaya photo penza liboso ya Tour Eiffel. Pour y avoir des confirmations. Yaya. Tala, Luca, Vitala. So, ne was à Paris wana. Oyebi numéro na pesa ki o wana ti. Ya José Mbaya. Bengaye. Apesa o numéro ya Brigitte Makanda 0 faute. Yaya fungoli si restaurant moko kuna na Belgique. Donc ils sont kota na bango contact. Omoni basi bango wana. Bazo sala ba affaire na poto. Bala kisayo ndenge bazo kota bazo bima. Ba ya rieti feti ba be ya feti, famille feti mobimba. Bana basi wana ba osama kamna Kinshasa. Bango ne bala kiso ba tio kokota ko bima mwana ngai. Ko buka na te poto zane mwana mwasi. Yaya nazala kanga imoko na lopango nazo beta batura isolé soki ozalaki ataka dina ngai mama tika siko kena ona poto elukela ngambo ezwisanga ba problème wa mama ba misusu mitema lokola epasuka likunya oyo kaka likunya kindoki nzambe kaka ya Pasteur Barthélemy mama Zambe kaka ya mosakoli Barthélemy mabolo mona seka diko bosa na kate 207 ndeto so like Oti na ngape numéro po bengi na mona seki appel ni numéro masqué oncle Kati na Boko mama benga. Kadi mwana Paris. Mama benga. Mama poto mwana mwasi. Mama tala pasi ne batelemisi ba immeuble. Loko. Mama biya kati. Batelemisi ba immeuble. Tika ezonga. Mama, tika. Soba Poto mwana. Yo! Marie, ozo singa zobanga. Na bina.
mwana nake poto kadi akende poto ekomi likambo kadi ake poto ekomi likambo motema likuni ezaka nde boyemwana nake poto awa bavoise botelanga likambo nazopekisa bino po tokoli deja boswana bokoma oswanaswana boyepashala nzo eza pasi eza pasi popotana bino na bino nga mama ya professionnel naza kutu na ta wana ya oswana nayo te na balisi natindi na poto mama nagani yo te 2 points yotikana na mobali asasila mai na makila mobange ya mpaka